Nzambe mokeli apambola bino banso na kombosi moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Nazali kotondo Nzambe botondi pona libakuli ye apesi ngai lelo po nakoka kosolola na bino na maimatali liloba lia ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu, liloba lia Nzambe elobi nini. Yesu Kristu azali nani. Na mbala eleki topesaki biyano na mituna miye totunaki. Kasi pona lelo tokosala résumé ya témoignage ya Nzambe mokili. Témoignage ya Yesu Kristu yeme, témoignage ya Zabulu, témoignage ya ba milimu mabe, témoignage ya ange Gabriel, pe témoignage ya ba apôtre ya Yesu Kristu bayekoli baye. Yesu Kristu azali nani. Totala témoignage na beaucoup de témoignages ya Nzambe mokili au sujet concernant Yesu Kristu. Et là koni Nzambe mokili aloba to alobi na kati ya liloba lia ye pona Yesu Kristu. Dans l'évangile à Matthieu chapitre 3 versets 16 à 17, le Nzambe lobi ete tango Yesu Kristu asisi kobatisama abimi na mai et mongongo likolo pardon likolo efungwami et amoni elimu ya Nzambe ekiti likolo na ye lokola colombe evandi likolo na ye. Verset 17 lobi ke mongongo moko eyokani o likolo. Mongongo ngo lobi nini? Lobi oyo azali mwana na ngai ya bolingo oyo nalingaka mingi. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mongongo oyo eyokani o likolo ezalaki mongongo ya nani? Ezalaki mongongo ya Nzambe mokeli. Nzambe mokeli alobi oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tango Nzambe mokeli azoloba to alobi eloko moko na kati ya liloba ya Nzambe. Alobi concernant un sujet dans la parole de Dieu. Soki Nzambe sa alobi mbala moko. La question est réglée. Hein? Soki Nzambe alobi pour un sujet moko mbala moko. Et si lui, il n'y a plus de débat concernant yango. Pona nini? Po ete Nzambe azali motute po akosa. Azali pe mwana ya motute po se repentir. Na kaya Yesu Kristu Nzambe mokeli alobi kaka mbala moko te. Alobi plus d'une fois. Alobi na ba circonstance. Ezaki na ngomba ya transfiguration. Awa sisi na Yesu Kristu sisi kozwa batisimo. Abi oyo azali mwana na nga bolingo. Oyo nalingaka mingi. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Yesu Kristu azali mwana ya Nzambe Nzambe alingaka mingi. Oyo Nzambe alingaka en qui Dieu a mis toute son affection. Témoignage ya Nzambe mokeli ezali ya solo. Pona nini? Po ete ezali impossible que Nzambe mokeli akosaka te. Batone bakosaka. Nzambe ayebi makambo manso. Maimaleka, makosala malobi to na mibimu mikoya nyonso ayebi. Nzambe alobi ke Yesu Kristo azali mwana wa ye. Alors, soki mutu oyo Nzambe asala moto akela oyo Nzambe asala Nzambe akela. Soki moto alobi le contraire ya Nzambe azo contredire Nzambe, nani azokosa? Nani azoba solo? Yonanga toyebi ete Nzambe mokeli akosaka te. Ya alobi ya solo. Alobi ke Yesu Kristo aza mwana wa ye ya bolingo oyo alingaka mingi. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, mutu nyonso ako contredire témoignage ya Nzambe mokili. Mutu wana za mutu alokuta. Mutu mona azoloba bosolo te. Et ezali lisumu pona moto aloba na Nzambe ke yo Nzambe ozokosa
Yo zo ba que Jésus Christ zamwana non, Jésus Christ zamwana non, Jésus Christ zali nzambe yo lokola yo. Mais c'est grave. Bato bazo sosolote bazo mola bonene ya likambo liye bazo sala te. Nzambe mokili azo o azamwana nanga bolingo. Yo moto nzambe asala yo zo ba nzambe non. Nzambe ngona te azambe azamwana non te azambe yo. Non azala kata confusion. Ezali nzambe to ezayo. Moto zona ozolo ba que Jésus Christ azali nzambe. Réponse est simple. Dieu a dit que Jésus-Christ est son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Jésus-Christ azali nani? Jésus-Christ azali nani? To comment témoignage ya moko ya yeme Jésus-Christ. Nambebo na moko. Na monoko mwae moko ye moko alobik azali mwana ya nzambe mokili na makomi ebele totalaki Yesu Christ azoloba mbala na mbala ke nzambe mokili azali tata na ye. Yesu Christ aloba na bayekoli bayeke kolia na ye ezali kosala mokano ya nzambe o atinda ye pe akokisa mokano mwa ye. Na Jean chapitre 10 verset 36 Jésus Christ a dit que oya tinanga a sanctifié ngai. Donc o abi moto oyo tata a sanctifié. Pe atinda na mokili. Bozolo bake azoko blasphémer. Donc azo sala lisumu. Po ete na lobi ete nazali mwana ya nzambe. Ye moko Jésus Christ. Bato bazali ko lobaka azoko blasphémer parce que ya lobi ka azali mwana ya nzambe. Yesu Christ ye moko alobi kazali mwana ya nzambe. Mais moto mususu azote ya yo pe azoloba no ke Jésus Christ azali nzambe. Nana azoloba bosolo, nana azoloba lokuta. Parce que Jésus Christ azoloba awa ete que azoloba awa ete azali mwana ya nzambe. Yesu Christ azoloba solo to moto oyo azote ya yo to azoloba noke Yesu Christ azali nzambe ndazoloba solo yo ebi yano. Yesu Christ azali koloba toujours bosolo concernant ye moko. Yesu Christ alobi ke azali mwana ya nzambe mokili. Yesu Christ moko ta alobi ke ye azali ye nzambe mokili. Logiquement, ce qui moto a contredit témoignage à Jésus Christ. Moto wana azoloba na biso nini? Moto mona azolo banabiso to azote abiso ete ke ye ayebi liloba nzambe koleka Yesu Kristo. Kasi yona ngai to ebi ete moto moko te na mokili wa ose akoy ko prétendre que ye ayebi liloba nzambe koleka Jésus Christ. Parce que Jésus Christ ayebaki pe azali ko sala tango nyonso mokano ya tata na ye. Si me ase kwa na ye. Na nzoto ne ase kwa. Jésus Christ a pesi témoignage que nzambe mokili azali tata na ye. Ce qui est dans Jean chapitre 20 verset 15 à 17 okomona wana Jésus Christ zaki na azosolo na Maria Magdala zaki na Lilita azolela abine ozolela nini mwasi ozoluka nani ye Marie de Magdala kanisa ke Jésus Christ azali jardinier. Alors bien mokonzi ce que ezali yondo ozuye yebisanga esiko tie po etera kana ko joyi. Jésus Christ na nzoto ne ase kwa ayebaki ko oza Marie pas reconnaître yi abengi Marie na komone Marie. Tango Marie ayoki mongongo ya molakisi na ye a reconnaître pe mongongo ya mokonzi ne abaluki alobine na monoko ya hébreu rabuni elingi koloba molakisi. Marie a reconnaître mongongo ya maître. Verset 17. Jésus Christ a bien kosimba ngai te. Po ete nga na matina no te epai ya tata nanga. Jésus Christ a dit que na matina no epai na ngai te. Non. Na matina epai tata na ngai te. Kasi kende kokuta baye bandeko banga. Pe loba na bango ete nazo mata epai ya tata na ngai pe tata na bango. Nazo komata epai nzambe na ngai pe nzambe na bango. Yesu Kristu na kati ya nzoto na ye asekwa alobi na Marie nini? Alobi na Marie ya message neza kibu kende kokuta bandeko banga
banani bazaki bandeko ya Yesu Christ ezalaki bayekoli baye. Yesu Christ a continué na message n'est pas Marie alobi na ye loba na bango ke nazomata epai ya tata na ngai pe tata na bango, nazomata epai ya nzambe na ngai pe nzambe na bango. Yesu Christ ayebaki azali nzambe te, azali mwana ya nzambe, nzambe mokele azali tata na ye. Jésus Christ alobi nazomata epai ya tata na ngai pe tata na bango, nazomata epai nzambe na ngai pe nzambe na bango. Alors motuna na ngai epai na yango nani azoloba bosembo, moto oyo azoloba na yo pe azoteya na yo ke Yesu Christ azali nzambe to Yesu Christ oyo na nzoto na ye asekwa azoloba ke loba na bandeko na ngai nazomata epai tata na ngai pe tata na bango, nazomata epai nzambe na ngai pe nzambe na bango. Nani azoba solo? Yesu Christ azoba bosolo to eza oyo bato azoteya? Nani azalaka ta confusion? Nani azokoteya lokuta? Ezali Jésus Christ to eza ba oyo bazoteya ke Jésus Christ azali nzambe? Bozana ye yano Jésus Christ azali koloba bosolo bato oyo Yesu Christ alobi ke azali mwana nzambe, azomata epai tata na ye pe tata na biso, azomata epai nzambe na ye pe nzambe na biso. Alors moto oyo azoloba ke Jésus Christ azali nzambe, moto wana aza na kati ya confusion. Moto nyonso azoko contredire témoignage ya Jésus Christ na kati ya nzoto na ye asekwa, moto mona azolosala nini? Moto mona azokoloba na biso, azoteya biso ete ye ayebi liloba nzambe koleka Yesu Christ oyo na nzoto na ye asekwa. Kasi bino na ngai toyebi ete moto moko te akoki ko prétendre koyeba liloba nzambe koleka Jésus Christ ressuscité oyo alobi ke azomata epai tata na ye pe tata na biso, azomata epai nzambe na ye pe nzambe na biso. Yesu Christ azali nani? Total témoignage à Zabulu na ba esprit diabolique concernant Jésus Christ. Et là qu'on est Zabulu na ba milimu mabe baloba na kati ya liloba nzambe concernant Jésus Christ. Lokola boyebi Zabulu azaki ko fait partie ya ba bikelamu na elimu nzambe saka na ebandeli. Yeli sufera ya kezako ya après nzambe. Asalaki rébellion kuna likolo. Atomboka kayena ba un tiers ba ange bazali précipité en assez. Alors oyo boyoka oyo loko nini ye Zabulu aloba na Jésus Christ. Dans Matthieu 4, verset 2, tant Jésus Christ a sisi ko gêné pendant 40 jours et puis 40 nuits à Yokinzala. Verset 3, les tentateurs moto moi mekaka ezana Zabulu apusani penepenae okamae Yesu nani Zabulu koloba na Jésus Christ. Alobi ne boy. Soko ozali nzambe. Zabulu alobi ngona? Non, Bible na peut-être Bible ngeza mususu ndenge mususu tikana unazongela. Verset 3, ya Matthieu 4. Momeki Zabulu apusani penepena Jésus Christ alobi na ye soko ozali mwana ya nzambe. Alobi teke soko ozali nzambe. Zabulu a reconnaître Jésus Christ soko ozali mwana nzambe pesa mibeko mabanga mai makoma mapa. Zabulu a reconnaître Jésus Christ. Le diable n'a pas dit à Jésus Christ si tu es Dieu. Mais il a dit si tu es fils de Dieu. Verset 4, Jésus Christ a passé yana ekomami. Motako vivre kana li pas seulement te kasi maloba maima so maimazu bana monoko nzambi. Verset 5, diable a même sur na ngomba et sans tout a tiré likolo na temple. Na verset 6 alobi nae soko ozali mwana ya nzambe. Pour la deuxième fois Zabulu azotu na Jésus aloba na Jésus Christ si tu es fils de Dieu mi boaka na se po ekomami akopesa mitindo nani akopesa mitindo il donnera à nzambe akopesa mitindo na ba ange na ye pona yo po te ba kumba na boko na bango de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dans verset 6, mon meki,
zabulu tentateur alobi sur Jésus-Christ soko ozali mwana ya nzambe alobi te que soko ozali nzambe. Non, même le diable il reconnaît que Jésus-Christ est le fils de Dieu et non Dieu. Alors soki moto azo contredire témoignage à zabulu azoba que Jésus-Christ est mwana nzambe. Parce que soki moto o nzambe asala alobi que Jésus-Christ ezali nzambe eloba nini? Eloba que moto wana ifa zala koko ya zabulu. Po zabulu azali ka petit fils hein ayebi na eloko moko te azoloba Jésus-Christ oza mwana nzambe. Alors koko ya zabulu nde ayebi que Jésus-Christ azali nzambe azo corriger zabulu sikoyo. Est-ce que logique yango eza normal? Non. Donc moto wana azo contredire zabulu azoloba que Jésus-Christ azali nzambe moto mona azoloba que ya yebi loba nzambe koleka zabulu. Mais zabulu po ya ko tenter yo ayebi mokani na nzambe nde ya ko tenter yo contraire na yango. Donc soki moto alobi que ya yebi koloba ayebi loba koleka pardon zabulu moto mona aza ko kosa parce que zabulu ayebi nzambe azali nani? Nzambe a tenté nde mwana ya nzambe. Nzambe zabulu ayebi très bien que donc zabulu a tenté mwana ya nzambe. Le diable a tenté le fils de Dieu. Et ye zabulu ayebi que akoki ko tenter nzambe te. Et là quand nzambe obi dans Jacques chapitre 1 verset 13 yangona que personne moto moko ta lobake soka zali tenter lobake nzambe nazo mekanga. Po nzambe akoki komekama na mabe te akozala tante na mabe te et puis nzambe ye moko ye amekaka bato te. Lelo ekoma bato azoloba ndeko ozomona pasi eza nzambe nde azomeka yo nzambe wapi azomeka eza zabulu po ye nde auti otante Jésus-Christ. Nzambe ya solo azalaka atantaka bato te mpe ye nzambe azali akozala tante na mal te. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Le diable ne peut pas tenter Dieu. Mais le diable avait tenté Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Maintenant, témoignage à l'esprit, concernant Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et là, on est entre Bissona yo, moi ya nzambe. Yo, yepo avant pour tourmenter Bisso, avant le temps. Donc, dans ma commune, tout monaki. Témoignage ya bamilimu mabe ezali clair pona bango Jésus-Christ ezali mwana ya nzambe. Ba esprit diabolique ba bete que Jésus-Christ ezali nzambe. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ ezali nani? Nzambe mokili alobi que Jésus-Christ ezali mwana wa ya bolingo wa linga kamingi. Alors ce qui moto alobi le contraire moto mona soit contre moto na contre di nzambe a contre témoignage ya nzambe moto mona azolo balokuta. Bao bazoloba que Jésus-Christ azali nzambe bazo contredire témoignage ya nzambe oyo azali auteur ya liloba lia ye na kati ya liloba na azoloba que Jésus-Christ azali mwana wa ye. Jésus-Christ yeme alobi que nzambe mokili azali tata na ye et que nzambe mokili azali nzambe na ye. Alors soki mutu alobi que Jésus-Christ azali nzambe mutu muna azo prétendre que ayebi loba nzambe koleka Jésus-Christ. Zabulu ye moko a reconnaître que Jésus-Christ azali mwana ya nzambe. Et zabulu ayebi très bien qu'il a tenté nzambe te. Mais il y a ça attentat ki nani attenté mwana ya nzambe. Ba milimu mabe ba reconnaître pe ba pesi témoignage que Jésus-Christ azali mwana ya nzambe. C'est à vous maintenant de décider yo ozo kangai o bateyaki yo na bato basusu yo ndoko décider kondima mai soit o nzambe alobi concernant Jésus-Christ o Jésus-Christ alobi concernant ye moko to yo kondima o bato bazo teya pe bazo loba concernant Jésus-Christ. Nzambe apesi yo liberté donc ya kosala choix hein choix de libre arbitre nzamba pesio yango opona malamu to mabi
kondima bosolo to kondima lokuta. Est-ce que yo kondima o bato bazoloba concernant Jésus-Christ? To yo kondima o nzambe azoloba concernant Jésus-Christ? Yo kondima o bato bazoloba concernant Jésus-Christ? To yo kondima o Jésus-Christ azoloba concernant ye moko po alobi ke azali mwana nzambe? C'est à vous de décider. Yo ndeko décider concernant o olingi kondima. Soki olingi ke o plaire o sepelisa nzambe mokili. Et sengelo ndima que nzambe azali tata à Jésus-Christ et que Jésus-Christ aza mwana ya nzambe. Yonde ko changer façon non ya kondima ko croire pour être au plaire nzambe. Ondima témoignage en nzambe, au confesser témoignage en nzambe concernant Jésus-Christ, au confesser témoignage Jésus-Christ concernant Yimoko. Yonde ko salango ezali responsabilité na yo. Jésus-Christ azali nani? Yesu Kristu azali nani? Na kati ya liloba nzambe ezoloba ke Yesu Kristu azalaki bobele kosala mokano ya nzambe tata na ye. Na utaki koloba likambo ya ange awa boye na ebandeli. Témoignage d'un ange. Nzambe atindi ange et pas à Marie. Après ces messages. Mais au cas, ange azosu kisa message nezakini. Abina tina wana mwana esanto akobotama o akobota akobiangama nzambe. Non, ange alobi ndenge wana te. Ange alobi boy. Na tina wana mwana esanto o yo akobota akobiangama mwana ya nzambe. Alors, ce qui monte, azoteya, azoloba pa azoloba que Jésus-Christ azali nzambe. Elingi koloba ete motu mona ayebi liloba nzambe koleka ange Gabriel. Est-ce que c'est solo motu ou azoteya, azoloba que Jésus-Christ azali nzambe? Motu mona aye aleki ange Gabriel parce que ange Gabriel après ce message na Marie, na message ne clair na Marie, hein? Mwana santo oyo kobota akobiangama mwana ya nzambe. Yesu Kristo moko tanga azaki aosi alobi ke kolia na ye ezali kosala mokano ya nzambe oyo atinda ye pe akokisa mokano mwa ye. Misalami ya ye. Yesu Kristo alobi ke akoki kosala eloko moko te ye moko. Jésus-Christ a dit qu'il est descendu du ciel pour faire akiti na se awa po asala mokano mwa ye moko te kasi asala nde mokano ya nzambe oyo atinda ye. Yesu Kristo alobi ete nzambe oyo atinda ye azalaka toujours na ye. Azotika ye moko te mpo na nini? Po ete Yesu Kristo azosala ntango nyonso mokano ya tata na ye. Eloko eza agréable na ye. Jésus Kristo alobi ke ma nyonso alobi eza oyo tata ayebisi aloba. Tata oyo atindi ye. Ye moko akomi ma ye sengeraki aloba pe annoncer. Les choses que Jésus-Christ a faites, a dites, pardon, il disait comme Dieu le Père le lui avait communiqué. Jésus-Christ a dit que son Père, Dieu le Créateur, est plus grand que lui. La conclusion, il y a l'évangile à Jean. Jean a dit que maïma somana makomami po ete bondima que Jésus-Christ azali, que Jésus azali Christo, mwana ya nzambe. Jésus-Christ azali nani? Yesu Kristo azali bobele senzela se moko oyo mema epai ya nzambe mokili. Azali bobele senzela se moko banzela ngo ezali mibale te. Na Jean 14 verset 5 à 6 Thomas alobi ne mokonzi toyebi esika ozokende te ndenge nini tokoyeba nzela. Thomas alingaki ayeba nzela. Thomas alobi na Yesu Kristo mokonzi toyebi nzela yango te. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Tokoyeba ngo ndenge nini nzela yango? Mokonzi Yesu Kristo alobi na ye nazali nzela, nazali bosolo pe nazali bomoi. Moto moko te akende pa tata sans qu'il a passé epai na ngai. Donc Jésus-Christ a dit à Thomas, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ azali te moko ya banzela ezo me pa tata. Non. Azabo ben se nzela se moko ezo me pa tata. Donc il n'y a de salut qu'en un seul et unique nom, Jésus-Christ. Beaucoup vérifient dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 11 à 12. Et là, quand on dit que c'est ça, pour Azaranzila wana, il y a. C'est moko ezo me pas tata. Et là, quand on dit que c'est ça, pour Azaranzila ango. Espo moto Azaranzila wana ezo me pas tata. Nzala se moko wana. Et sengeli moto wana sala o mayema kumami na Romain. Chapitre 10, verset 9. Soko tatoli na monoko moyo mokonzi Yesu. Ondimi na kati ya motema moyo ke nzambi asekuisa na bawa yo zulo biko. Entre nzambi mokili na Yesu Kristu. Nani azali tata et nani azali mwana. Selon liloba nzambi mokili nde azali tata Yesu Kristu. Yesu Kristu azali mwana ya nzambi mokili. Mbala Yesu Kristu azoloba na liloba ya nzambi ke tata na nzambi azao likolo. Yesu Kristu azali tata te kasi azali mwana ya tata. Esengeli to éviter ko confondre nzambi o azali tata na mwana na ye Yesu Kristu. Nzambi azali tata Yesu Kristu et Yesu Kristu azali mwana ya tata o azao likolo. Losambo na biso. Esengeli to pesa ngo na nani? Losambo na biso. To esengeli to adresse ngo na nani? Nzambe asambela kati. Kasi Jésus-Christ abanda osambela. Tokoyi ko bondela Jésus-Christ te. Losambo na biso ke n'est pas Jésus-Christ. Losambo na biso ke n'est pas nzambe mokili na kombo ya Jésus-Christ. Jésus-Christ ye moko azako sambela nzambe mokili tata na ye. Azo sambela moto mosusu te. Ba losambo na biso union sont tous ke n'est pas tata na ye. Et Jésus-Christ peut atea baye kolibaye ete basala ba pesa maso ba prière na bango nyonso tout le sambo na bango nyonso tout et pas nzambe mokili mais et pas na yete nane sengeli to loué nzambe mokili to Yesu Kristu to mona indakisa ba berger tango ba vérifier ange message apesi bango le banzambe weke bazongi bazoko glorifier pe bazoko louer nzambe ba louer Jésus-Christ te. Le banzambe lobi ke ba berger bazong glorifiant et louant Dieu le créateur et non Jésus. Pendant la vie et le ministère terrestre à Jésus-Christ, nzambe azali toujours continuer ko zwa kembo. Ezaki Jésus-Christ te. Tango Jésus-Christ abekisaki moto azali otambola te. Nana zaki kembo. Jésus-Christ to nzambe mokili. Le banzambe zolo banini. Ce que vous dans Matthieu 9, Jésus-Christ a békisi mutumona. Mais le banzambe le bini bato bazalaki wana tant ba moni miracle wana ba kumisi nde nzambe o apesi na bato nguya ndenge wana. Jésus-Christ nda abekisi mutumona kasi la foule glorifia qui? La foule glorifia Dieu le créateur et non Jésus-Christ. Jésus-Christ a manifesté puissance en Nzambe kasi kembo ekeneki epa Nzambe mokili. Jésus-Christ ye moko azali ko kumisa kembo ne ezokene pa Nzambe. Entre Nzambe mokili na Jésus-Christ nani akufaki pe asekwaki. Boyebe yano Nzambe mokili alaka mokolo moko teke ye moko akoyana awa osepo abikisa moto. Kasi alaka ete akotinda Mesaya mwana wa Jésus-Christ akoya po racheter moto. Jésus-Christ azali mwana nzambe mokeli. Et nzambe mokeli atindaki ye o azata tana atindaki ye po ete aya kobikisa bato. Nzambe mokeli akoki kobotama te akozala crucifié te pe baboma ye. Kasi moto Jésus-Christ o aza mwana nzambe yende abotamaka
azalaki crucifié pe babomaki ye. Mais nzambe nde asekisi Yesu Christ na bawa pe avandisi na loboko na mobali o likolo. Yesu Christ akufaka ezali ni nzambe na bokasi na ye na nguya na ye nde asekisa Yesu Christ na bawa. Ba apôtre à Jésus Christ. Ba apôtre à Jésus Christ. Bango bateya ke Yesu Christ azali mwana ya nzambe. Bango bateya te ke Yesu Christ azali nzambe. Mais bateya ke Jésus Christ azali mwana ya nzambe. Yesu Christ akufaki 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Mais nzambe na nguya ne asekuse na bawa. Na tina wana po moto azalo biko lelo. Esengeli moto atatula na monoko mwaye mokonzi Yesu Kristu. Mokonzi Yesu andima na kati ya motema mwaye ke nzambe asekusi Yesu na bawa. E moto mona azui lobiko. Selon liloba ya nzambe, Yesu Kristu azali tata te, kasi azali mwana ya tata. Nzambe mokeli azali tata ya Yesu Kristu. E Yesu Kristu ye moko na monoko mwaye alobi ete nzambe mokeli azali tata na ye. Soki tolingi to plaire na nzambe mokeli, soki tolingi to sala oyo eza malamu liboso ya nzambe, esengeli to ndima maye nzambe alobi concernant Jésus Christ, po alobi ke Jésus Christ eza mwana wa ye, esengeli to ndima pe to confesser exactement oyo Jésus Christ alobi concernant ye moko, po Jésus Christ alobi ete azali mwana ya nzambe, kasi alobi te ke azali nzambe. Nzambe mokeli ya biloko binso apambola bino na kombo kitoko pe ya nguya ya mokonzi na biso Yesu Kristo.